ingeta, tokota, kande tolobaka. Bakota kaka matière ici ekoti la famille. Tokota na ndenge moko ya bien, tokota na système moko ya tokos, tokota na pete nyonso, tokota na kitoko penza nyonso. Voilà, lelo lisusu na ye moko Rais Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie ya Congo na biso RDC, ye azalaki ex-président surtout de la République démocratique du Congo. Nous voici encore une fois aujourd'hui avec notre ex-président. Qu'est-ce qui se passe makamnini étoile Nines TV lelo amemeli bino kanenge tobetaka masolo, nous sommes partout la famille. Quel que soit makamwanzambe politique matake kitaki biso tomikoti saka partout. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Voilà, Gavker aye penza na makambo moko kitoko, Gavker aye penza na biloko ya bien, Gavker aye po na bandeko nyonso, ezala bandeko basi, ezala mibali, ezala bananu, donc Gavker azawana po na biso nyonso. Na Gavker bika na yo libela kande tolobaka na Gavker ata na 65 ans oko simba na yo mwana. Eza na batu mosusu ba docteur déjà ba ibsa bango ki non ndenge eza boy matrice na yo eza bouché, ba trompe na yo eza bouché, mais na Gavker la famille kuna penza na garanti nyonso bandeko nanga oko simba na yo mwana na système nyonso ya kitoko penza mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo lisusu toye na yemoko Rais Joseph Kabila Kabange. Kande bomona na miniature na biso toza na présence à maman Olive Lembe Kabila. Qu'est-ce que se passe la famille nini ezoleka makam nini esali que non Étoile Nines TV lelo aya kobeta ma solo. Avant to kota na mamo zindo, avant to lobela nyonso, avant to kota en profondeur oyo biso moko tolobaka profondeur bande konanga ekozala bien. Naya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika.
toyebi ke chaque fois que tosalaka bavideo ya sika bato ya sika mpe bakotaka yango naye kosensibiliser bino. En tout cas la famille, si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka biso de partout dans le monde. En tout cas ezalaka toujours bien. Zwa penza kiti na yo ovanda. Tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu na système moko ya bien nga nalingaka toujours olandaka étoiline ozolia parce que nga moko avant na sala émission la famille na sirasiraka ke nalie penza na kitoko nyonso. Voilà. Bambote na nga na ye moko Linda Bukulu, bambote na madame Judith Diampovisa, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote kandenge zalaka na système moko ya bien, na ye moko madame Céline Kabakaba, madame Marie-Josée Tchala, madame Sidonia Siala, bambote nanga na yemoko mama Titi, mama Tina, mama Joséphine, mama Eugénie Zemanga, mama Lucie Mpitu, na pesi bambote na madame Vicky Mambonzo depuis Sénégal, bambote nanga kandenge zalaka na système moko ya bien na mama Christine Lonongo et pourquoi pas tonton héritier Yola. Voilà la famille, quand est masolo, Lelo Penza na mimeli bino ex-président de la République démocratique du Congo, ebele abatuto yebi que autaki ko fêter anniversaire na ye, autaki ko totaliser 53 ans d'âge. Oto bengaka 53 ans de pouvoir. Bande konanga kande na lobaka ba ajwana ezalaka mpesa maka Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, ba mapango akosomba yango yo. La famille ngana lobaka toujours et encore soki opportunité eye ezalaka toujours malamu mingi sombela bana na yo lupango. Na kilelo oyo esalaka penza soni ya makasi komona papa aza kufa. Je m'excuse, aotikela bana na ye eloko moko te. Papa depuis obanda vie ozaka na vie ya kilocataire. Tina ajoyo, ba papa ba mama esalaka soni. Tango okufa pe okufa locataire. Tango ba otuna bana papa na bino atikela bino nini. Bana bazo yokana soni ya koloba. Esalaka soni. Yango na sengaka toujours na ba papa ebele. Yango opportunité yango yo $350 ya pamba osombeli bana na yo lupango na système moko ya kitoko penza makasi.
awa bamapango eza nango cher te, eza nango moins cher na ndenge moko ya bien. Voilà. Tozonga na makambo na biso, la famille nazotiela bino mwa audio ya mukuse kaka. Na audio ya mukuse wana eza nde mama na biso Jeannette Kabila. Jeannette Kabila aza jumelle ya Joseph Kabila Kabange. Et après audio na ye, eza pe na audio ya mama Olive Lembe, mama ni mama, mama wako. La famille Tolanda, toyoka audio wana, et puis tokozonga pona osala analyse na biso na système moko ya bien. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Dada Pépé parle même quelque chose. Non, toyoka pe dada ne fils que quelque chose. Dada non, toyoka. Ba camarade Mbote a Pépé. Mote Mosusu. Mote la lingala. Pour tous les souhaits, que ce soit vous ici, la bande koyo nyoso batindiri message. Amen. Apambola pena yo. Mama yo badamu ke bona raisi. Mama muke bona raisi. Mama representa palabra raisi. Mama yo bona raisi. Toyoka mama bona raisi. Toyoka raisi, toyoka maloba raisi. Yoka. Toyoka raisi azoloba. La finanye basi. Alors, Raisi azoloba. merci beaucoup pour la venue. Voilà, de retour la famille. Je suis sûre et certaine que Ebele Abatou, Toutaki Koyoka audio, bien que et sali moi makelele, les ana moi makelele, moi ba message mon sousou, Ebele Abatou ba Koyoka ngo penza te. Mais toya kusala analyse kaka ndenge ezalaka. La famille message ototi Koyoka biso nyonso eza message ya jumelle ya papa na biso Joseph Kabila Kabange, eza pe na koloba ya mama na biso Olive Lembe Kabila, mama ni mama, mama waro. Ndenge eza boye esalamaki jour ka ndenge boyebi anniversaire na bango ezalaki le 4, bango sikoyo bayaki kosala video oyo ezalaki le 5. Ezalaki message moko ya koya ko remercier ba onyonso ba souhaita bango pour l'anniversaire na bango, bayaki pe ko remercier bango kande bokoyoka mama na biso Jeannette Kabila, azo bunda pona oloba lingala parce que avec elle c'est seulement le swahili qu'elle parle. Alobaka mingi swahili, alors raison pour laquelle azana moi ba difficulté pour parler le lingala. Et après elle, toyaki komona c'était mama na biso, mama Olive Lembe Kabila. Yepe abando pesa moi message mais vidéo et yaki ko sala nini ko katana. Yepe alingaki apesa ka message ya remerciement na population congolaise pour na ba souhait oyo basala envers son mari et la jumelle à son mari. Yango yepe ayaki ko sala message. Alors, analyse na biso eza ndenge nini parce que déjà mbutu sur les réseaux sociaux ezala kaka keno ndenge eza boye tolobaki tomonaki biso déjà tobando mona depuis kala keno Joseph Kabila Kabange ye alingaka na mama Olive te abando linga mama Olive parce que ba imposa ye parce que balobaki ke mama Olive aza congolaise il faut kaka abala congolaise yango ndenge eza boye azalaka lisusu présidente a bengana mama Olive, la famille. Soki na memela ki bino audio oyo, ezalaki ka pona koya ko confirmer to ko assurer na bandeko na biso mosusu keno, totika babiyoka yoka. Jour mosusu na sala émission parce que banungu ezalaki ebele keno ndenge eza boye, bazo nyoko la mama Olive bazo beta, Joseph Kabila Kabanja beta kande ko beta, ndenge eza boye libale kufa.
nayaki kosala émission pona koya ko rassurer batu ke non ndenge eza boye baza na bango na ndako ya libala. Mama Olive aza na ye très bien, très heureuse comme d'habitude. Mais batu ebele bandimelanga te, batu ebele na mona na ba commentaire ke non oyebi makambu te ozoyaka koloba. Kane na lobaka nanga chaque jour ba message to ba information to ya kopesa bino to ba analyse to salelaka bino eza ba analyse te ke non nalalika na lamuki nakomi kofonde te tozalaka na ba source o tozwaka ba information nyonso. Soki na moni ke non source wana epesinga information wana bango moko bazo tatone yango na yaka awa na koloba pe ke non ndenge eza boye to landela situation wana ezalaka bongo. Mais au mona batu mosusu bokosa siko yango na ye ko confirmer bino kaka ke Mama Olive na Raisi ex-président de la République démocratique du Congo ti ndenge na osala émission bongo bango bazalaka mwasi na mobali. Et puis ndenge eza boye à ma connaissance qu'on se le dise la famille, Mama Olive Lembe aza heureuse dans son mariage. Aza vraiment heureuse otolobaka heureuse mutu aza heureuse na mariage na kati ya mariage na ye. O nyonso batu balobaka o babetaka ye te. Avandi penza na kimia nyonso na libala na ye na ndako ya libala na ye. Azalaka te ke non mutu ebeta o ekozala ndenge nini te. Baza na bango bien bao vivre vie na bango bao sala ba activité na bango ka ndenge batu nyonso basalaka ba activité ou sinon makambo nyonso ezokende na yango bien. Kande tomonaki anniversaire ya Joseph Kabila Kabange na jumelle na ye Jeannette Kabila bandeko nanga eleka bien kutu avec l'ex-président de la République démocratique du Congo Joseph Kabila Kabange ye kutu alekisa anniversaire na ye na famille et pas ya ba nièce na ye ba neveu na ye ba oyembela ye. En tout cas vidéo wana ezalaki penza kitoko otala boye très heureux aza bien azo seka bien penza makasi yango na lobaka toujours dans la vie ya soki eza anniversaire a mutu tozalaka na mwa comportement wana ya kosuetaka mutu. Lelo biso ba Congolais bandeko nanga tokoma na biso na comportement ya mabe. Tokoma na biso na bizaleli moko mabe. Eza na batu mosusu bagardela to bakangela kanda ex-président de la République démocratique du Congo sans raison. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.